Ok, merci beaucoup. Na balandi nyonso bafani na ngai obanda osepela na ngai tingi bon tingi naza malade misu na nga ezomona te nyonso wana eza eloko te susi na ngai eza okokabela nga lelo lobi na osenga oloba na nga na lembi susi na ngai eza na mona parce soki na mona na osenga te soki nazosala na osenga te nga mpe na okabela nde bato mosusu mpe nabandaki kosala nabandaki kokabela bato mosusu mais lelo nazosala su te je suis stationné pendant 4 ans oyo nazalaki nango peut-être oba asalaki abombaki te 4 ans c'est trop oyo nazalaki nango poche etikali vide 4 ans lia osalaka te ozobimisa kaka obombaki ozobimisa donc c'est trop mal mama njoni mama nalomba kwako mkwana nangalia niko mtoto wako nafanya mafilme yako sipati hata kitu mama. Ya Dani, ya Damien Monekene, papa Damien. Donc je suis là, donc nazo kokate, donc ça fait très mal. Et ça n'a pas si, donc ndenge na koma. Donc j'ai quitté même Lemba pour nakima matongi ya batu. Donc j'ai quitté Lemba devenu ici à Kingasuka, que moi j'appelle ça Kingasuka. Na ndimina za nanga koto pona peut-être na Lemba souci ya batu na koya okufa. Parce que bako utiliser kaka souci nde oyo ekomemanga mbangu na mabele. Parce que la première chose oyo emema mutu na mabele mbangu eza souci. Parce que ceux qui n'ont pas souci donc na koza souci te. Peut-être masananga wa uchukufa shikopululu. Peut-être souci mutememie mbangu. Il manquait des choses, même, il manquait même 500 francs pour acheter même de l'eau. Il manquait l'argent pour payer le loyer. Ils ont côté na mutema subitement à ça qui crise. Bah même qui c'est trop tard. Bien aimé, je manque. Je lance un appel que je manque. Je suis dans une famille pauvre. Ngamnanda soutenir Ribota Nangai. Maintenant moi je suis resté assis. Comment je vais le faire pour soutenir ma maman et pauvre maman qui est le fonctionnaire de l'État qui touche un salaire que tout le monde sait que 58 000 ce n'est pas l'argent, qui touche 58 000, il ne saura pas de me soutenir pour ces maladies. Tout le monde qui me suit, qui me regarde, aidez-moi dans cette maladie. Je ne saurais pas. Ma collègue Nangai tout le temps na inikin na communication et ceux qui bolanda ngai bo soutenir ngai s'il te plaît le gouverneur de la ville de Kinshasa viens aux ans 166 nga 162 B3J 162 venanga aux ans 166 les gentils ngobila Mbaka les gentils Mbaka donc je connais la famille Mbaka paye binga mais je suis malade je suis quitté Lemba pour venir ici à Kingasuka pour éviter des problèmes de coq à gens parce que j'ai quitté pourquoi je suis maître aussi je suis judoka deuxième dans le club Geda parce que ce va mettre va occuper un mot va mettre mutué ça à moi bientôt et c'est pour cela j'ai évité des problèmes pour venir dans ces coins reculer pour demander que soutenir ngai penza je demande ça donc tout le monde vraiment pour comprendre eza pasi komona ndeko boye ma misu soki esobima eza ma misu a pasi balobi emono réellement vivant toza na bomoko c'est ma toute première fois banda na yoka ke yazobela eza mbala liboso na mona ye comprendre. Baba minalia, baba usiniache, minalia, oh baba usiniache, oh baba wa mapendo, baba usiniache, oh minalia, baba usiniache, oh samona ngai yawe, oyanula ngai. Papa nangi na mona, mutakopesa nge loko, mais soki na moni te lobi na kosenga lisusu. Okindoki nanga sena koyemba Yesu bulelelena okindoki nanga sena bajene Yesu bulele o bulelela bulelela bulelele okindoki nanga sena losambo Yesu bulelelena okindoki nanga sena bajene Yesu bulelelena okindoki nanga sena luzensu Yesu bulele o bulelela bulelele bulelele
Merci beaucoup. Maman Johnny, maman na lili pa na yo maman. Maman, na sali émission de susu. Mon mbala mususu susu na ko sai su émission na lili. Maman mon ngai. Aïe. Tout le monde africain tous akala bandoki. Mais moi je dis c'était une grâce au se retrouver dans la famille bandoki parce que oye bo sambela. Peut-être que balobi que moi si naye azwaki nda sali moi si mon côté abota maka o bison monaka déjà ba découvrir tout so kaka basi aussi ba salelaki. Bien aimé koloba n'importe quoi te. Soko ngo soutenir soutiens-moi. Naza posa te naloba musam te bominga misu libota na ngai mwasi o bien pays na kindaki bien aimé je demande que nzambe kaka nde akota likambo na ngai parce que ce que tout là c'est les choses spirituelles que les choses spirituelles sortent par les spiritualités et c'est pour cela j'ai nazo wumela na kati ya lusambo je vais pas sortir parce que bible c'est surtout comme na tamoko que mutu azo ina muninga na ye mutu azana mbongo mais alingi ko aider mutu te abzo préférer que mutu atambula ni lambeto boka mutu asekaye frère ya on senga na on lancer un appel na ba o ba otalanga ba diaspora ba mécène ba producteur na biso o na joua pa na bino boyebi major du salut major oui major du saidi vena biso alemba mopao alpha bokole ya Rémi Kilola na sa ba filme pa na bino et puis les autres na tangi ba kombote na ba o na sala mingi pa na bango ezabino bosunga ngai surtout mopao lettre A. Merci beaucoup. Merci beaucoup Caroline merci au télémakaka na yebi ki ba ko combattre yo na yebi qui est passé tu es dans les synarques et que yo otie mutu na makambo aux à l'aise te ba lobana yo belé kanga matoi et passé batu balinga ite yebana mais bon mon nango c'est une tranche 4 ans que mutabela bolo bate que mutu moko atelemi po loba na si ba combattre mais bitumbe ate nzamba alongisa ye pe batu nyonso bomona biso naza ce qui est une erreur pour soutenir nga passer na faible na soutien te donc pour soutenir nga 4 ans que mutabela qui avant tout le monde dit que donc 4 ans pour ni temps belé boy parce que je pas naza édité na meki na makasi na ngamoko na kokite c'est pour ça na telemi na gangi na belé na mongongo makasi bo edengai elongi déjà cancer ebeta on a choko banaki choko ongo tika na choko bengaka numéro na bango za affiché wana Ornella cosmétique azana kata Paris asala rappela ba make-up ya ba fille moi si on a rocha ba crayon rocha ba rouge à lèvres et ba couleur nion surtout make-up ya kitoko ba soin de visage ya bien bengaka Ornella cosmétique madame Ornella azana pona ba soin na bino botala quelques images et puis quelques précisions oh yemoko madame Ornella Arolaxabino c'est parti play. Coucou, salut à tous, moi c'est Ornella, je viens pour vous présenter mes produits make-up et tout ce qui est soin de beauté. Voilà, j'ai des bases de maquillage, on a des fonds de teint de toute incarnation, on a des concealers, des correcteurs, on a des highlighters, on a des fards à paupières, des palettes de fards à paupières de plusieurs teintes, de plusieurs couleurs en fait, et tout. On a des poudres compactes, on a des rouges à lèvres mat, de plusieurs couleurs, notamment ceux que je porte sur moi. Vraiment des très bons rouges à lèvres, très chaudes, qui pigmentent bien, qui tiennent bien toute la journée. Voilà. On a des sprays de finition. On retrouve également des blenders. On a des fards à paupières toujours, de très bonne qualité. Toujours. On retrouve aussi des chiffons. On a des chiffons de maquillage. Et tout. On a des eyeliners et des gels des sourcils. Donc voilà. Je vous invite vraiment nombreux à passer vos commandes. N'hésitez pas. Pour tout contact, c'est au 06 05
99 07 72. N'hésitez pas à passer vos commandes, n'hésitez pas à téléphoner pour avoir plus de précision. J'ai plusieurs produits et notamment là je ne peux pas tout déballer parce qu'ils sont déjà dans les cartons et tout. Donc vraiment je vous présente les nécessaires. Il y a des lingettes, des démaquillants, il y a vraiment plusieurs produits que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à passer des commandes et n'hésitez pas à téléphoner pour plus de renseignements. Je vous remercie et à très bientôt. Bye. Muta pembe muta mwindu barezi baza messieurs les journalistes mutu nyonso ozaka na besoin oza na teint uniforme po soki teint na oza mabe oza na bacancer baride na misapi couleur ya kitoko eza te bato bawanda kotonga wana nzela bato bawanda kotala yo te Madame Ria na kati ya Londres ameme bino solution eza bamafuta oyo asali eza na base ya naturel bamafuta oyo te oyo batie hydroquinone oyo batie nini mafuta eza na basali yango na banzete basali yango na bafruit ya kitoko mafuta eza naturellement soki eke na mpo na yo ekobimisa yo ni mbuma ekobimisa yo ni bouton ekobimisa yo ni ride ekobimisa yo ni batache ni batampo donc moto okotalanga nga moko déjà na bandai mafuta wana Madame Ria azaka na Londres bota tena ngane komi mkolo na kin mais tena nge sokwa mais pour nini solution est nulle part ailleurs Madame Ria yo mto otala biso na Kinshasa ozanga besoin ya mafuta utaka libanda ya mboka e ya awa bobenga ka numéro ya Madame Ria yango wana eko sortile kalate ye aro tindela bino boye bandeng bo sala po mafuta comme la place nyoso zali na Londres mais partout dans le monde ozanga besoin de mafuta na ye benga ka numéro na ye ekoko maye penza beaucoup plus yo mo talaka te ya Madame Ria bo mona ndenge mo kana na couleur mo surtout bato pembe o ngai penza pembe na ngai komi ko beba o nga pembe na nga solution ko bato pembe bola na bino pongi po solution monani de yo soka ko chela biso image ya Madame Ria et puis numéro neza affiché wana bo benga epona loposo na bino mafuta na base naturelle. C'est parti play. Beauté oiza Brand Cosmetic UK oiza produit en doto elong la kabatash so pilingi koza na thème ko ya bien ya propre oiza produit na ya kosala oyo eza pona maboko pour la batash ya makolo pe ba genou et ba coude oiza oil elkendaka na produit en doto donc so koza intéressé au continue de biso message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore et comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi.
qui se passe. C'est quoi? Yeah. Courage. Très chers internautes, vraiment, nasangi maloba. Ngana koko loba mingi te na koko commenter mingi te. Bonjour Tingi Tingi. Bonjour Fatou Kaimbe. Tingi Tingi, artiste et comédien depuis année nini na groupe ni au banda wapi usali ba année combien na monde art. Bon, Tingi Tingi a bandi na groupe Sinark depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui na démarré na groupe Sinark. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui ozo démarré na groupe Sinark. Mais na ebi ke Tingi Tingi akomaki na Angola. Akendaki na Angola, ba voyageur na président Caleb si je me souviens. Oui. Otikala na Angola mais ndenge nini to ebi ke Tingi Tingi asikala na Angola malamu. Tomoni kaka lelo nga nazoza l'informer ke Tingi Tingi akoma aveugle. Et banda ki nini na otikelo micro, solo la na population, solo la na ba artiste, solo la na ba fan na yo, o bazwa ki temps ya kotalo ata na pièce moko, expliquer bango, eloko ni ekoma parce que to oyeba te. Nini ezui misu na yo, nini esali ke okoma boy. Ok. Merci beaucoup ma Fatou. Natikali na Angola pour na former groupe Sinark Luanda. Tokende 2015 na bandi pe musala bien et 2016 le 27 janvier 2016 na zwaki maladie. Donc ezaki mupepa kai na muti sala kinga écoutez nga na misu na mona ki na trouva ki normal que peut-être le matin je vais voir encore mais depuis les jours là jusqu'à aujourd'hui que je suis devenu aveugle et c'est pour cela. Tingi Tingi, tu es devenu aveugle depuis ces jours-là, c'était quand, année nini, et ça fait combien de temps depuis que tu es aveugle? Je dis comme ça, et c'était le 27 janvier 2016. 2016, donc 4 ans. Oui, je fais 4 ans. Na 4 ans wana, ba soin nini o Tingi Tingi azui, et puis de quel moyen au longwe na Angola yo mutozo monate, ou ko se retrouver sous awa na Kinshasa. Ok. Na soin pendia approprié na pendia na soin té que je te dis la vérité que na na soin té na zo que na hôpital bazota la kaso batali babi ba pesa na pe suite té ba ba pe le côté mais ba kaka misweza bien moi ba benga na batali babi biso to mona nso loté mona ba vandiso donc c'est ça que na longwa ki Angola ezaki église o na bandaki ko sambela kuna l'église Watchman ba pasteur na ngai ba sangana ki les églises ba nigérien basangana ki balobi ke non il faut obima okende na famille na yo okende kozwa soin parce il faut zonga parce que les pays na ote c'est ça parce que les pays na yo te okendaki na mission de service okendaki na mission de service si je comprends bien ko fongola groupe Sinark Angola par rapport à la mission de service malade komelio pendant que ozaki na kati ya formation ya ko former ba artiste na kati Angola et le koni ni groupe Sinark est apporté par rapport ya maladie na yo na ba soin na yo groupe Sinark et salineti nini. OK, groupe Sinark les amba particulier mais groupe Sinark penda non ba particulier na kati ya groupe ya na ba personne ou ba Opesa bango merci parce que balobi bayebaka moninga malamu na tango apasi. Mais on ne parle pas de particulier, on parle de groupe Sinark parce que ozali effectif il y a groupe Sinark osala ki musala ya groupe Sinark et puis eloko ememi yo kuna ezalaki mission de service. Toza na besoin to yeba ke non par rapport ya groupe ba mema kinga na hôpital boye, ba salisi nga ba examen boye, ba médecin ba lobi boye, si jusqu'à ce moment nazo zela boye yango toza nango besoin. Non, groupe esali na elote. Groupe esali nanu eloko te.
na ebité bandeko balandi ya FK Télévision, Son Père TV, ba chaîne nyonso ekolekisa émission oyo to mekana nous ko landela likambo oyo parce que depuis 2006 2016 ça fait 4 ans azo particulier té nazo tuna okenda ki mission de service pour na ko former batu na kati ya Angola na compte ya groupe Sinark tozo tuna eza neti ke mutu moko asala na société mo azwi likambo carrément société esala ni ezwaka ye en charge yango na yeba société na yo o eza Sinark esali nini banda obandi maladi depuis 2016. Ok, carrément Sinark nano esali isana elote. Donc nakati sina part particulier ba Nadine Mavinga ba Bob Kabesa ba Junior donc batu bazana bango o bazo pesa ndenge nangi ata prisa imoko pa pesa ka mwelo ko mwa mke kana ndenge na imoko c'est ça mais groupe Penza boeke au temps ba bimisi au capital Nantes. Groupe Penza autant exacté juste en particulier muta oleka moi nini tandis que ce n'est pas ça qu'on a besoin et loko mutaza lango posa isa a retrouver vie balobi misu ezali vie misu eza vie nalina yeba tango ozwi maladie o démissionnaki na kata groupe Sinark olongwaki to ndenge nini. Pourquoi tuninga bongo Tena tuni parce que ceux qui mutu azui problème na kati esika carrément esika na faut ba s'en charger na ye boye ke non ndeko biso to ye bango na sima to komo luka to alerter batu et à combien plus groupe oyo utaki il fallait ki esala marambo biso to sala yango to yeba peut-être so milongwela ki na yo yangwana mwa ba ko tango isu ezete loko komika ba connaissance ndengo fanda ki na batu mutu komi ko sunga yo. Ok, ceux qui na longwaki na longwana groupe Sinark était juste na bi juste aujourd'hui na démarrer na groupe Sinark ceux qui na longwaki groupe Sinark loin de meza Sinark était même sur les groupe Simba Obélis Boy ou bien ce qui groupe nini donc eza Sinark loin de qui j'étais le président du groupe Sinark au nazakuna un exercice c'est ça na longwaki na été je suis toujours même na lo je suis dans les Sinark. Il est dans le Sinark, malgré il est malade, malgré tout, il demeure na Sinark. Siko yo na yebite, makama maladi na yo, tourbillon batu nyonso mupepa ba tourbillon kuta mutu na nzela ofandi bo mupepa tourbillon ze le koti na miso. Ça se fait, ça les maranango to benga ngo mupepa kaina. Et zo rappelle mabele ke ba mupepa kaina, mais ndenge nini ya yo mupepa kaina et komiso aveugle pendant 4 ans. Bon, je sais pas, peut-être que c'est les choses spirituelles. Peut-être aussi c'est les spirituels. Parce que batu bakolo bake te azaki maadi ya misu oui, maadi ya misu nanga nazaki na peut-être ana Congo na misu banda déranger mais na banda la talinette te qui ya misu te na la talinette te nazai normal. Misu mutakolo bate maadi nyane banda kate nazai maladi ya misu te nandaka misu kande sala moko et dérangé mais j'étais bien tina kende kangola j'étais bien tina momana ezamba moko diku lokwa babomi interpréter isanga bongo donc je voyais non il y en a 21 ans ta moanzi na papa mabena tango isami mba momi swekanga mitilelo c'est ça 4 ans ya mutu azomona te aza na mwana ifatangisa mwana fa lesa mwana fa luka pona mwana elobi sans misu oza na esika moko te oyo okende kosala sans misu oza utile te na société parce que po sala foza na misu na yo oyo ezolakisa yo ke mabe malamu donc ndeko na biso aza stationné po misu eza te mais auti na groupe mo quelconque ou peut-être intervention ya malonga eza te lelo FK Télévision Son Père TV tout oye solo lana ba fanatique na yo solola na bandeko na yo ba artiste lokola yo oyo yo pozalaki lokola bango ozalaki ko exercer na bango oyo ozwa chance à retourner na bango na ba oyo pe pendant que au voyage qui ozwi chance ya retourner na bango te ba bimi pe na sima na yo yebisa bango na motema na yo souci na yo posa na yo eza nini ba konzi ya mboka ministère de culture et art on a bengaka mama Boboto, mamour de moi, mama ni mama, mama Olive Lembe Kabila, mama ya bana ebele, solo la.
cameraman soki okoki kozwela biso tingi tingi asolola aloba olongola linette bamona yo mokili mona en tout cas lelisa penza kelelo. Ok, merci beaucoup. Na balandi nyonso bafani na ngai obanda osepela na ngai tingi tingi. Bon tingi tingi naza malade misu na ngai ezomona te. Donc naosenga na bafani baninga na baartiste Alain Mavitu Kanto, merci beaucoup. Merci Nzamba Pambola yo. Na baninga na misusu o bazo sunga ngai bazo soutenir ngai en Zolo. Donc merci beaucoup. Bozala na Bob Kabisa Junior Kombuzo et Masananga Junior Gelor Mongeke et Bobeti Luzolo Maman na Gracia. En tout cas, merci beaucoup na ba soutien topé na ba obo sananga nazolela nyonso wana eza eloko te. Susi nanga eza okokabela nga lelo. Lobi na osenga olobananga na lembi. Susi nanga eza na mona parce soki na mona na osenga te. Soki nazosala na osenga te nga pe na okabela nde batu mususu. Pe na bandaki kosala na bandaki kokabela batu mususu. Mais lelo nazosala te, je suis stationné pendant 4 ans. Oh nazaki nango peut-être oba asalaki abombaki te. 4 ans c'est trop. Oh nazaki nango poche etikali vite. 4 ans lia osalaka te ozobimisa kaka obombaki ozobimisa donc c'est trop mal. Mama njo ni mama nalomba kwako kwa nangalia niko mtoto wako nafanya mafilme yako sipati hata kitu mama. Ya Dani ya Damien Monekene papa Damien donc je suis là donc nazo kokate donc ça fait très mal et ça n'a pas si donc ndenge na koma. Donc j'ai quitté même Lemba pour naki ma tongi ya batu. Donc j'ai quitté Lemba devenu ici à Kingasuka, que moi j'appelle ça Kingasuka. Na ndimina za nanga koto pona peut-être na Lemba souci ya batu na koya okufa. Parce et bako utiliser kaka souci nde o ekomemanga mbangu na mabele. Parce que la première chose o emema mutu na mabele mbangu eza souci. Parce que ceux qui n'a juste souci donc na koza souci. Peut-être Masananga wa uchukufa Shikopululu. Peut-être souci mtememie mbango. Il manquait des choses, même il manquait même 500 francs pour acheter même de l'eau. Il manquait l'argent pour payer le loyer. Ils ont côté na mutema subitement à ça qui crise. Bah même qui c'est trop tard. Bien aimé, je manque. Je lance un appel que je manque. Je suis dans une famille pauvre. Ngamnanda soutenir les botanangai. Maintenant moi je suis resté assis. Comment je vais le faire pour soutenir ma maman et pauvre maman qui est le fonctionnaire de l'État qui touche un salaire que tout le monde sait que 58 000 ce n'est pas l'argent, qui touche 58 000, il ne saura pas de me soutenir pour ces maladies. Tout le monde qui me suit, qui me regarde, aidez-moi dans cette maladie. Je ne saurais pas. Naza ba collègue nangai tutanga bino na inikine na communication et ceux qui bolandangai bo soutenir ngai s'il te plaît. L'honorable Betty Pitilo, tu es là, le président de DSNP, tennis et basketball. Soutiens-moi. Et Nazo lancé appel na Vienanga ya quartier, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Viens aux ans 166, aux ans 162, B3J 162. Vienanga aux ans 166. Les gentils Ngobila Mbaka. Les gentils Mbaka. Donc, je connais la famille Mbaka. Famille Mbaka paye Binga. Mais je suis malade. Je suis quitté Lemba pour venir ici à Kingasuka pour éviter des problèmes, des coques à gens. Parce que j'ai quitté pourquoi je suis maître aussi. Je suis judoka, deuxième dans le club Geda. Parce que si on va mettre, on va mettre, mais tu sais ça moi bien. Et c'est pour cela que j'ai évité des problèmes pour venir dans ces coins, reculer, pour demander que soutenir Ngai Penda. Je demande ça. Donc, tout le monde. Vraiment pour comprendre, ils n'ont pas si comme on a des coboyes, ma ami sur ce qui sont bima, ils ont ma ami soit pas si. Mais le but est mon réellement vivant. Tous en abomoko, c'est ma toute première fois banda na yoka, qui est yazobela, ils ont balali bosso na mon aïe.
comprendre. So ma vie sur les bima, ils ont l'accès qui est pas si ezali. Azan a besoin de soutien que mutu pesa babi ko la kisa mutu na ko pesa mutu malamu la kisa mutu. À reprendre musala na et ceux qui bazui kaka soin oyo bo comprendre émotion na ye. Ceux qui soin o eza approprié et monani azongeli musala na ye, je ne pense pas qu'il y a se mendier na télé ke bo sunga ngai. C'est un artiste aibi musala na ye, asala musala na ye très bien. Posa na ye za azongela misu na ye, azongela misu s'il te plaît, courage. Azongela misu na ye, asala musala na ye. Ba mécène nyonso o basungaka ba artiste boza wapi? Hein? Boza wapi bo telema. Balobi to sunga mutu aza na bomo eketo zela kufa poto kunda ye. Ba mécène, ba producteur, o basalisa na ba film na o basalisa ete ba chaîne ya ba YouTube. Tangu yango oyo tozo lancer appel oyo na mutu nyonso ya motema malamu. Mutu aleki nzamba azate. O spirituel o nini on s'en fout de ça. O yaza likolo aleki nyonso. Tozo ibelela bana nzambe nyonso ya partout dans le monde. To soutenir frère Nabiso Patrick Tingi. Na mabondeli parce que quand on parle de la spiritualité et c'est ngambongote. Et c'est ngaka prière. Pour sungande qu'on a bino, pour prêter main forte. Vraiment, je vous dis, hein, na filmé nzela, bo moni bisika to wuti, poto ya kokoma, awa siko boye bisanga mutu aza place boye. Arobanda, biso to sala makolo mibale na misu mibale, to souffrir poto ya, ebongo ye mutu azomona, te po kendaka hôpital boye bandeko. Awa. Koluka n'habité l'association ezebele l'association comme ça na boy ceux qui donc ça bomoni ke eza pasi eloko liboso na pona ba démarche pe et aboutir bon pona ye moko kutu amonaki koya boye na solitude na yo amonaki ke eza un peu aozala kimia azokani makela batote emuso na milieu kuna emuso ezanti muso ko beta boye ko kanisi ba souvenir akala emuso bat misuso ko za facilité ayemba la moko boye awa sikoyo azana ependa un peu reculer bon na yebite soki akolinga balukeli ya bima wa makamususu meza problème na ye ya lobi azake ba mninga mususu ba c'est important mercredi hein même mercredi siko yango wana donc pour na place ya musu bakobaki non babimise na nukuna loko tozango besoin eza na soin na place oyo aza tokobunda na kaka aki hôpital mafa aki hôpital azongi pour na pe kimia oyo kimia oyo pe po na ye ngambo na moniki aza na réseau tia bisanga ke karo naza kuna na ningi vraiment na vana na suka soki kinga suka nabana na kinga suka pona koyoka emsoka eloko boye bimi boye eloko boye yembi boye banani basali boye nyonso wana ekolata etok ya moya no apporter soki musuba soin e bandi penya mbomoni ke non na scanner balobaki boye e motiver pe mutu pona koloba lobiki no ba maki hôpital mais ba ye suite bazo PCT siko azoyeba te suite na zo sani soki amoni pe ke mo eloko moko avancer ke basaki examen ke non miss no ndenge komi boye soki to salo examen bobete opération boy oromona no ata soko lati net okomo mona et pesa pe muta malade d'espoir donc ndenga za boza désespéré aza vraiment désespéré aza vraiment désespéré très cher Kinois de partout bozolanda émission na biso oyo na ebete nzamba telemisaka toujours batu ya mitema mawa pe ya boboto tant nazomona batu ya mitema mawa boboto nazomona mama ni mama Olive Lembe Kabila mama o atonda bolamu mama atonda boboto mama nzoko alemba minu na ete mama nzoko alemba minu na ete à part wana biso moko ba artiste lelo ba artiste nzamba koma ko fongola ata moi 1 franc to sangisaka mbongo kaka te soki moninga akufi président Masumu o aza président ya ANTPC président ya ba artiste comédien nyonso nazo lancer appel epai na yo nazo lancer appel na bomoko o eza dirigé par président Bobo Manoka na fondé
Christian Shoga. Nazo lancé appel oyo na président Douche Kapanga oaza président ya Aimons-nous réellement vivants. Nazo lancé appel na ba association nyonso ezo englobé ba artiste. C'est un artiste ou asalaki musala na ye. 20 ans de carrière, 20 et quelques carrières, et ça est belé. Na musala l'État, ce qui mutu asali, na suka nango, azwaka ya yepe des comptes finales. Mais yaza na posa des comptes finales, tasaka na posa ya aide ya ba artiste. Aza na posa ya aide ya ba fan na ye fan oyo azwaki temps ya kolanda tingi ata ne loko mukie, ata ko seka stress a mukie wa longola kiyo. Opozwaki temps ya komona ye te. Sunga ye azonga na kati ya scène omona koma talent evandi kati na ye. Vraiment soki toye awa toye po aza moko kati na biso to boy to zelaki akufaki nde toye to longoli ba mituka na biso a cher to longoli ba nini na biso po to ya kolakisa ke biso nde boye te toye po to lakisa ngote toye po nde to lakisa batu ke mutu azobela batu basa nini va réagir. On n'a pas trop à dire, on n'a pas trop à faire de commentaires. Là, on est vers la fin de notre émission. Et Poto Kabwana, Tozo Pesa Maloba na Yemoko Tingi Aloba, Oyo Yamunya Koko Loba na Bafan na ye, ya partout. Bato Angola, Tingi Azalaki Nabino, ba artiste Angola, Oyo Pe Bazaki Nakata Sinark Angola, Oyo ya dirijaki. Ceux qui vont se manifester et qui ont malamu. N'habite minata va to plus à tingi parole. Ceux qui ont peu bakisa maloba. Ngaku na ko kana ngoloba te. Esa ngabien te. Ngana ebi tingi na ebi te amuni ngate memwe aminata. To e ba na moi théâtre penate moi mama libana libande belé. Donc ma fa donc nazo e batena lo banini. Passion nazo ka so ezaki batali sa ngoli banda boy mais bat amoni comment nazo souffrir. Donc il y a importé ça tous ans quand nous le bitoza le copé ça a été il y a belé autre PC ko qui ça va posa nyo sauter na minute mais au moins message autre les qui ça ba chaîne belé en tout cas résultat ezala to bi ke nzambe le ko atelemi sa biso lobi na buto benga 23 ans nazo ya mbate mais na rappelons ba 0 maman obini te lobi na tongo toko ta patingi na telemi tongo na tiki bana na ngana ndaku o na ye poza nuko bana na ngapende ko na ngai donc nzambe asimba mitema batu asala ke bato na batele mabalo ba moko potebi que soit côté scanner moi nini moi kisi moi nini en tout cas oyoka bien on a pena dans ça convaincu oyoka bien pour source nini maladie ça qui trop caché même ngana yeba na ngote na yo konka pa na yo donc nzamba sunga pia sima mitema ya bato yo ba monaka bato yo baza sima na biso mama ni mama to zela muta kufa te poso akufaki a ngeza su musika te tonga to ya tonga to na poto luka ba image to tia 4-3 bamsu baza awa ya to lobaki na son père TV na FK TV tondro luka source to ye ba place ezo uta source to zo ye ba tu so to ba ta polémique to le ka to finga ba tuté to ya ka na source to ye ba mutu nino afana azana kuku abimaki déjà mais bokoti se na kuku azo kana isute poka boy na souci be mutu mona na zanga na za famille belé mais ba to sundolanga au mona kaka lobaki parce que biso to za famille na ekoto artistique vraiment to sungana union fait la force na ba prière na biso soto tsekisi na mayela ya nani ya monganga ekokoka te mais na mayela nzambe toyebike nyonso yoleka nango malamu son père TV vraiment na lancé appel na ba artiste au baza na poto ba diaspora. Là je vois Meta Mpinga mama na jou motema ya Besam, je vois Douche Kapanga, je vois Hans Luzolo, je vois la Duchesse, je vois Papi Kador, je vois Hervé Aurore, namoni lisusu nani Maxi Bondowe, namoni 2 minutes Igor la merveille Omokoko, namoni Mama Love, namoni Mwamulopwe, namoni Herman Kasongo, namoni en tout cas artiste baza ebele Wangler, boza ebele bo se sensibiliser. To zela kate muto kufa poto tinda mbongo. Hein? To zela kate muto kufa mama Lipati, hein, Gypsy Bonganga mama Lipati, mama Bolimengo, baza ebele mama nani Mabele. Mama Mabele, mama Eyenga, nani, j'ai tout, nani, nani mususu, mama Loketo, basa ebele na poto,
to se sensibiliser. Apo Firenze, le parfum de bonne odeur, y'a Fioti Ngoma, vraiment artiste basé belé kuna, spaghetti, botelema. Oyo aza artiste, eza pasi komona ke ba artiste tozo mitika, tozo misleka, aza makasi, il n'est pas malade mais aza na posa misu. Abotami aveugle te azala ki muta banda ko sala. Mais loko eza important nzoto mutu misu. Place malade ke okanga na misu. Parce que na mito sola kata na likolo ngaka simba ta beki akotala boyebi kenzela boloko boye. Na minute aza vraiment handicapé moko na ebité ya misu, c'est trop grave. Toza na papa na biso kuta bela akoma na problème makolo papa Sonzo to tournera na yeti lelo toza na parce que misu na ye ezali 2007 kazaka na babeki wana ti lelo azana babeki mais azotambola azotourner mais ndeko na biso akotourner ndenge nini misu ezate donc bandeko balandi bandeko ya Kishasa pe lokola ba président ya ba groupe, je vois président Jerry Matondo, je vois président Bod Rock, je vois président Elombe Soukali, je vois président Saï, je vois président Bobo Manoka, je vois Jorvi, je vois Mama Leandaya, je vois Bato Belé Bazana ba groupe, Mama Via Queen Mother, Suzy Bantou, moi ça Pembe, Mama Thérèse Nana, je vois tout. Mama Ibakata, Gabriel, Mama Top Wato, donc artiste nyonso, ba jeune talent, ba ancien talent. Totele ma mercredi na ki réunion ya ANTPC, ya président Masumu eza na réunion mercredi na 14h n'espace les érudits. Franchement, ce qui te monani pona likambo yo ekoza bien makasi tango obima na ndako ebike ndeko na biso fa banana na hôpital ya munene bamemeka nano kokoti se su ba point ata na bimi na ndako na mwa $5 na ngai ya pamba ke soki na komi na réunion natika ata moni $5 eza pona tingitingi baluka déjà ndeni ya kobanda premier soin ekozala bien makasi ba artiste to telemaka te so mutakufi to telemaka te so mutakufi yango ba komi ko finga biso deux fois ba finga biso pe bana raison pour anini te pourquoi pas bofandi na bino bosa ba staff banini na ba batera pourquoi pas mbongo wana bobia nango na réunion mercredi vraiment mercredi na senga tingi azala présent na réunion soki moyen ezali na mutu akoki kotambuse aya na réunion mercredi le quoi président Masumu akosala la réunion mercredi azala wana présent yo mutu ya motema malamu fanatique tozo pesa numéro parce que numéro na ye ezozala un peu ya kokanga ntingi opesa biso numéro na ya mutu azaka na ye. Comme ça, au monique n'a pas besoin de le mois particulier, na tigo cash, batapoto moi nini. Numéro ezali, à couper sa biso numéro na FK ezali, numéro na ya son père TV ezali. Comme ça, bon rejoindre biso et puis de toute façon biso zaraso mutatindi to tia ngo preuve à l'appui, to sa ni to komisa. Pour aller à mbongo mutu azope aonyo kwa mate o avancer te. Tingi ceux qui okoki koloba moi quelque chose parce que to komina suka. Ok, merci beaucoup Naba fidèle, ba fan batunyo sur bazola d'émission Oyo. Merci Nabino batu bo sale fort ya kokoma kati nisiko en tout cas nzambe nanga mona bino et je bénis aussi l'église place na ensemble les prophètes Josué Guérin, nzambe ya pambola yo et l'église cité et délivrance tout le monde et je salue aussi l'évangéliste Jean-Claude papa nangai et nani quoi l'évangéliste Kabunju Alessa. Merci beaucoup papa Nabalo Sambo et na papa Diba, merci beaucoup na Rosie Walesa, merci beaucoup na bino nyonso bozo kolinga kotika ngati na balosambo Nzambe apambola bino. Merci beaucoup nazawana nazolela toujours naimbaka nzembo nanga baba minalia baba usini ache minalia o baba usini ache o baba wa mapendo baba usini ache o minalia baba usini ache o samona ngai yawe oyanula ngai papa nangi na mona mutakopesa ngeloko mais soki na moni te lobi na kosenga lisusu okindoki nanga sena koyemba Yesu bulelelena okindoki nanga sena bajene Yesu bulele o bulelela bulelela
Ah, bulelele. Okindoki nanga sena losambo Yesu. Bulelele na. Okindoki nanga sena bajene Yesu. Bulelele na. Okindoki nanga sena luzensu Yesu. Bulele. Oh, bulele la, bulelele. Ah, bulelele. Merci beaucoup. Maman Johnny, maman. Maman na lili pana yo maman. Maman, na sali émission de Soussou. On a mbala Soussou na ko sa su émission na lili. Maman monangai. Na bande ko nanga nyonso, l'église. Maman Godé, moi sa prophète. Botika ngaité, les bergers trésor et frère héritier, d'héritier et papa Jérémie Kinwani et papa donc merci beaucoup. La sœur Marina, la sœur Dorcas. Donc tout le monde au bas soutenir ngai bolimbangate na losambo bo baengate nazawana toujours nazo senga intervention ya Nzambe na senga intervention divine ya Nzambe parce que Bartimée aveugle a crié qui fils de David et pitié de moi que Jésus azongaki ngape batu bakangaki nga monoko na telemi et pitié de moi boyo kanga mokili mobimba et pitié de moi batu bakangaki nga monoko na telemi masala nga duche kapanga alobi. J'ai crié dans une voix forte et pitié de moi. Jésus criait dans la tombe de Lazare. Lazare sort. Lazare abimaki. Bien-aimé, Bosungangai. Je suis le serviteur de Dieu. Qui nazana pona kofinga mutute kotonga mutute. Yope ozota l'émission koinanga été. Que je demande que je suis dans les besoins. C'est pour cela que je suis venu demander. Comme cet homme, il était dans une porte de l'église pour quémander les aumônes. À la 9e heure, il voyait que Jean et Pierre montaient à la montagne, allaient prier. Et cet homme a dit, je vais recevoir quelque chose. Et moi aussi, je crois dans cette émission, je vais recevoir quelque chose à travers de vous, que Obozo Landangai. Soutiens-moi. Donne-moi quelque chose, fais quelque chose. Peut-être aussi, qui n'a maladie, pour me marquer quelque part à Monaki. Moi aussi, je demande, fais un effort. Suite, même aux Amboka Musika, appelle. Balimero Zawana, Benga, s'il te plaît, et je demande que j'ai toujours à prier, parce que peut-être que Baluba, Libota Bande Bazabandoki, Naye Bissayo, bien-aimé Olandangai, tout le monde africain, tous à Kalabandoki. Mais moi je dis, c'est une grâce au se retrouver dans la famille Bandoki, parce que Oyebo Sambela. Peut-être que Balobi, que moi si Naye Azwakinda Salibu, moi si mon côté à Botamaka, Obison Monaka, déjà va découvrir tout ça, car il va sur ici, bien aimé, Koloba n'importe quoi, ce qu'on veut soutenir, soutiens-moi. Naza pour cette naloba, Moussam te bominga misu, libota nangai, moi si, au même pays nakindaki, bien aimé, je demande que Nzambe kakande à kota likambunangai, parce que ce que tout est c'est les choses spirituelles, que les choses spirituelles sortent par les spiritualités, et c'est pour cela, j'ai nazo wumela nakati ya lusambo, je vais pas sortir, parce que Bible c'est surtout comme une tamoko, que mutu azo ina muninga na ye mutu, azana mbongo me alingi ko aider mutu te, abzo préféré que mutu atambula ni lambeto boka mutu asekaye et que na sepenanze mbongo mama tala mwana imba kankamana donc alobake bena kati mutu atanga vanda pa ba parents ceux qui a les poissons c'est qui a ucho senga ya mesanzungu ne mesana na matembele ye ce que monya la tilambeza ka toujours ya kotoboka parce passé les qui mutu a commencé bien mais ceux qui zongi na Galates 5 chapitre 5 Bible sabiso na kitaka na suka fruit ya malamu ezaka amour ceux qui ont amour toke liboso ceux qui tombwami nzambe wana esapeka malamu bien aimé ezana batu musuku tu ba obela ba yebana te peut-être ngai balandinga pona yebani il y a beaucoup d'autres personnes qui est malade dans les fins fonds qui ba souffrir que asalaka kombote avant que en train de souffrir il y a on senga na lancer un appel na ba o ba otalanga ba diaspora ba mécène ba producteur na biso o na joua pa na bino boyebi major du salut major oui major du saidi vena biso alemba mopao alpha bokole ya Rémi Kilola na sa ba filme pa na bino et puis les autres na tangi ba kombote na ba o na sala mingi pa na bango ezabino bosunga ngai surtout mopao lettre A. Merci beaucoup. Comprenez notre émotion. Ça fait mal, franchement, et ça n'a pas si. Kotika kokuta muninga na eta oyo
eza pasi akopesa numéro oyo et puis à part wana tokotia numéro ya FK eza wana numéro ya Minata son père bobenga na basoutien na bino Yami José Mabilama producteur ba producteur biso Titi Kalu ML Mama Boboto Mama Boboto balobi Lili Muswamba balobi yo osungaka osalisaka bosala vraiment quelque chose pour naye nzambe nde muta ofuta bino po muta mokili afuta mutu te. Est-ce que vous avez un numéro ko pesa ba ko joindre plus 243 Tcheko Damboka plus 243 85 38 81 184 plus 243 85 38 81 184 et puis la deuxième numéro na préféré le numéro même ya Caro ou bakoki ko rejoindre directement 089 97 79 888 donc 00243 89 97 79 888 parce que koto yaza emoko réseau et los à la raté ceux qui vont contacter numéro on a pesi bino ata numéro a pesa qui ata na FK mais na son père bozwa bamoko o esenga pona problème ya ndekonanga Patrick Tingiting. Merci beaucoup Caroline et merci au Télémakaka nayebi ki bako combattre yo nayebi qui est passé tué dans les synarques et que yo otie mutu na makambo aux à l'aise te ba lobana yo belé kanga matoi et passé batu balinga ite yebana mais bon mon nango c'est une tranche 4 ans que mutabela bo lobate que mutu moko atelemi po lobana si ba combattre mais bitumbeate nzamba alongisa ye pe batu nyonso bo mona biso naza ceux qui une erreur bo soutenir nga passer na faible na soutien te na soutien te donc bo soutenir ngai 4 ans que mutabela qui avant tout le monde dit que donc 4 ans poni temps belé boy parce que je pas naza édité na meki na makasi na ngamoko na kokite se pousser na telemi na gangi na belé na mongongo makasi bo aider ngai. OK non ba ça boye na kati ya famille tozala kebele nasi na psas nanga sinark ezana ba omisu ba telemaki peut-être nga nazala kité nga pe nazo za par nanga na kati ya ndako na biso ba sinark ezanda ko munene tozana papa oya asalaki pe parce que na sola pe la président abi asalaki peut-être place ya sali place oya suki emusu ko belonga na ko belela et comme même sur un plus eza feti te poto bombe la mutu ya kolia biloko eza pawam oyo komi sinak ebundaki mais na place oyo ngai na zongi sinak to moni ke mutu azo demere kaka na wana to bundaki na sinak mais na minute oyo eza sui kamba sinak te parce que tingi aza kaka mwana sinak te akoma mutu ya mutu nyonso tungala lo bango lo na famille na bibile bomo na boy ngaju na okufa musu bomo na bo lukata botala place ke na eza musu bo simbanga te parce que na koma déjà ya batu na koma déjà mutu ya batu nyonso alors tingi déjà biso la sinak to prendre soin na ye pendant 4 ans lelo oyo batu babundaki na simana na pesa na zo préciser bien polémique na lingi na ngai te parce que bino babango babundaki na ndenge na bango bana sinak tingi pas en dekonanga toza la famille to ba tebele toza bana bakosa la baboto bango 15 mais eza la moko be mibale azali kamuso ko sala mususu pe wa asalaki nako bateke nga na vana nye po na kuteke mususu batu bado sala te nga azaki na sinak te na ko kuta place ba zuele ba traitement na ye place sukeli nga nazala ngo ya mingi te tangu mafa yo yoki tangu Aminata yoki son père biso to yeti awa ba oyo pe bako yoka mbela na biso bakoya alors nga pe nazo bakisaka un pierre na lingi te ezala soki ndenge moko ye moko a soulever yango parce que mokili eza drôle mafa na ota déjà kolongwa groupe yango na boye komela nga su makambo ebele tozo soutenir kaka o eza télévision tozo soutenir na yeti awa oya koyoka kobela o pa ko sala ngo ya koleka toza na besoin ya bika président moko akiko zo pe nini kene ngala ngina commissaire place boy na yebike ko les président na Caleb te parce que pe abundaki place oyo ya suki ya place oyo ndeko na ye soit papa kulutu na ye na monde art
papa leki na ye parce que ba président baza mikolo président nanga baza leki ya président nanga bazali oya komona ke eza nango te ke o tapage nga eza na besoin te ba kosa ba tapage na bango mais ndeko nanga bika omoni ndeko nanga abika omoni eza bongo en tout cas merci na mafa merci de l'autre samedi kutu ya moko sesanga blague samedi pe karo bouchaka te mère okende nga binako kende samedi bambonga ba marié na zongo ti lelo so samedi lelo na sacrifice pona ndeko nanga Aminat paso benga kutu ba tournage ba nini mais to tiki to zaki makambo sala te mais to ye ko apporter Pierre oya kolanda biso yaka soki pe bolingi ke non karo ozala ndeka to bandi likambo oyo to kendaka ba réunion muta kufi azata eloko bo simba kite to kutana nakendaka bongo siko ata muto abi place te lokanga asina moni place oza wapi ni mona nga na pesi karo nena kite pa tingiting yako zwanga nakoya to telema non na likambo ngo to telema 4 ans c'est beaucoup to telema naza prête pour na ko tambola partout on ndeko nanga kokota soki famille koza soki pe famille artistique o ba kolinga ba soutenir biso to telema ata lobi so mutu sanga yabwe abenga nga nakoya kusuna ko landa ye partout ndel kana sina telemi bona ozonga souci mate encore une fois merci na mafa merci na Aminata nzamba mona bino nzamba mona poto zaki belo to saki liste oyo tabo benga kinga lobi karo to kite pa tingitingi membre ya bino basina ke zanga bi atanga mona se présenter na za déjà yolunga sinak mais ba cameraman ya YouTube ani bazaki belé o ba ki tonga to zala plus de 10 mais bo se présenter bino mi ba les ate bozanga makamba ko sala mais na 5 minutes ka merci pour na soutien o nzamba mona bino merci nangina bakisa boye na lobaki loko chaque fois mutu soka za problème arrêter na kabilo ko mi balé na vie ba oyo basunga kié na ba oyo babwa kisaki est très important yango na lobaka mingi merci beaucoup mafa et Aminata. Merci beaucoup balandi ya FK télévision ngai sala ngai sengo soki ndeko nanga aza bien ata na musika eza lokumu po mukomsuna ko kozanga na biya ya nazokoka te tindelanga ta crédit na ozwa mais soki muninga aza na pasi esala nga pasi parce que to uti sa ba famille riche te ti to lukaka mpona bavi na biso ya bavi ya bafamille na biso to uta na bafamille ya bariche te ya bana ya bate to uta na bafamille ya pasi tosenga nzambe abatela biso toujours bien mpo toyeba kosala nini kobokola mpe kotala bandeko na biso. Là on est à la fin, fiston dit nanga me fait signe que tokomi na shit nayebi ke bato ya mitema malamu nde balandi émission oyo banimero eza wana apesi numéro karo apesi numéro FK ezali ya son père TV mpe ezali bosala oyo bokoki kosala. Merci na bino tu bozalaki na kolanda émission oyo 100% vérité to lobi to fingi muntu te to tongi te to dénigrer te mais to lobi kaka pona cause ya malamu cause ya kobikisa mutu. Angèle Kanam merci da Feza na bosani te ba chaîne ezebele ekoleka na Belleville TV ekoleka na Barezi TV ekoleka pa ya Vincent batu nyonso botala émission oyo bo réagir s'il vous plaît bo réagir ekozala bien. Merci to royal lisusu to kozongela e lisusu parce que ndenge to yebo toza na besoin de kaka solution ba prière na bino mambo eza spirituel esenga pe prière esangana de partout bobondela na sija prière lobatali loba moko nzambe kanisela ye spiritualité te po et comme avant muta sunga communauté ko eza spiritualité moi to sunga eza te to vanda to loba soki eza spiritualité ba prière na bina tape oui tous les deux côtés to vanda la wana penza parce que to confirmer que ça ka spiritualité spirituelle parce que so pesa spirituel to prier même si ça peut spiritualité to prier pe kaka eza très important voilà. Tout c'est spirituel donc oui, aucun na paramètre ya africain mais pona mundele akoluka avancer ayeba qu'est-ce qui s'est passé parce que mutu azaki bien juste ka poussière ekotier et akomi bongo et pas mundele ça ne se fait pas donc yango to lobi to telema ba médecin ya makasi o batala rapé na ye moko elonga mwana na ye amonité ayebi elonga mwana te mwana okokisa 3 ans. Le 16 février 3 ans. De ayebi akelonga mwana ete mwana mwasi. Yo oko aider tingiting. Ata le fait kaka jour mwana na ye.
Nzambe abosana te. Merci, comprenez notre émotion. Là, on est à la fin. Donc, Nzamba Pambola Batunyo Sobalandi émission Oyo. Asimba pe mitema ya baenyo Sobalandi yango pona ko aboutir na quelque chose. Tout ça la émission pour rien te. Tout ça la émission pona ka ko lobate, mais tout ça la émission pour tout mona fruit ya quelque chose. Et ko ça les 50 ko na biso, ceux qui a moni misuli susu lobby. Ata soka pesi biso te mais lipamboli wa kosengela biso pa nzambe ekobakisa ebele. Merci maître Guy Chinois batu bazali kolela bino bato poto bosutena biso ka batina ka bongo ba Gisèle ya mamoto motema ya cappuccino le boga ba vie na ngai mi José Mabilama ba Nadine Lumaya na Londres yango nde ya kolakisa ke biso Anouarit Gemena olobaki mama fabolukela biso tingi to mona problème nieza nini alobi à cœur ouvert donc bino pe bo réagir. Merci, bye. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.